Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour la fidélité. Nabino oyo bozali kosala na 5 minutes. Donc bozali na torte parce 5 minutes nde yango mutu ezoloba ba vérité yango mutu ezo sangisa ba congolais. Donc banamboka lelo na kosolola na bino penza makambu oyo etali banamboka oyo bazali ko kotisa discours moko tribal. Discours, il y a division et puis discours, il y a haine. Parce que peuple congolais, Moyini, il y a Congo et Zakaka peuple congolais. Donc il y a Congo et Zak congolais yemoko. Parce que tout le monde a rabeko le mususu, jamais bazalaka contre mboka na bango. Mais oyo komi na mboka na biso, et komi tina kokota na makambo ya tribalisme oto zalaki na ngote, congolais a komi motema mabe. Likolo ya mboka na yemoko donc okoki kutu kondimate. Donc naza ko pesa bino exemple tozalaki na nyangala kata oya Rwandais kana chef oya zaki na pouvoir donc soit disant ya zamuta est mushwaili to monaki na administration nyoso tout place nyoso tout oyo ezali ya kitoko ba shwaili mutu bazalaki na poste. Mais to monaki congolais lobaki tribalisme te. Mais lelo na soni kutu ndenga nazali natanga bakombo ya baluba ya bakongo ezo salanga soni parce que ngai na lingi makambo ote mais lelo to komi na président oyo azana no kinois azali muluba après aza kinois soki a nommé batu ou bien asali batu azotala kaka muluba yango na soki baluba bazolo ba ke congolais balinga bango te donc ezali na raison na pesi bino exemple donc kanachin kanambe rwandais a kosa azali mushwaili abandaki kotia kaka batu ya este na ba poste mutu moko alobaki makambo ya tribalisme azate lelo ekomi tribalisme lelo donc nyangala kata ya kanambe amemela biso ba shwaili alobi ye mushwaili batia bango na ba poste tout mushwaili ayela biso poison bato ebele boyebi bino moko boyebi bato combien na ba famille bato bakufa po na ba poste ba nommé yo mushwaili azalaki wana ou bien ozalaki wana okufa na poison. Ngai nazali na exemple moko donc tomba na famille na ngai donc noko nanga donc noko walo makwala ngadi donc ba nomaye donc mukonji munene ba tchela e poison na nyangala kata mushwaili donc noko nanga ayeko kufa awa na Paris na hôtel a kweya donc poison retardé. Donc muto bandai kolobelo que zate donc muto bandai kolobate kongola bando lobate que tribalisme mais ce qui le Félix Tshisekedi ati ba membre bureau na ye restreint bureau ezali ba staff na yo ezalaki pe batutu balobate mais ekomi makambo baluba baleki est-ce que muluba za congolais te kana chen kanambe bandai kocha ba rwandais batondi ba shwaili batondi muto alobaki yango ezate mais pourquoi congolais to komi boye? Pourquoi congolais to komi boye loko nga nazali ko comprendre te bashwaili bazalaki wana batondaki kote to keneka ka boy mina sema boy na boy donc mais mutu alobaki ki tribalisme ezalaki te ba bandoro mona normal lelo ce qui président de la république ou bien mushwaili moko donc ou bien muluba moko boy azalaki na ye na poste na ye ekomika ka oh Félix Tshisekedi président akomo tcha baluba mais oyo président azali ko tcha et puis président kuta koza na makambo na te biso tout ozalaki awa na bachik to tanga na bachik na benterna na bekol est-ce que biso to bandai ko yeba na o muluba botu na masa nga tiki José Kanwa Jean-Paul Djamba donc Fridolin Bokomo Jean-Claude Kaniki donc biso to ndo yeba makambo na te ezane di président Félix Tshisekedi atanga na kin atanga na benterna ko za na bulu na te na bandoro lo ba keneti ba père akala ba papa Tshisekedi ba papa Ngadi ba papa Londolé ozomona ke ba 8 ans na ba province na bango bazala ba massa na bango depuis andenge wana me biso bana kini ezalaka te masolo wana ezalaka te ngana tambola na honorable Zakari baba sous place ngana mona ye na ba makambo ba lube zate mais oboko ke lem suna famille na bango mo aka bu aboki ngwaka o comprendre Zakari basa muluba mais ne stade d'esprit ne muluba zate
makambo ezalaki te dendianga la kata wana amemela biso bashweli bakomi kotia biso bapoison makambo ezalaki sikoyo ekomi kaka muluba tozo comprendre te ntango baloba lobaka balingaka bango te après bato bazolobaka tolingaka bango maintenant ezali na sens nazali kolakisa bino botala photo oyo bokomona bino moko ke botala donc président Félix Tshisekedi na papa na ye Etienne Tshisekedi donc papa na mwana ya solo et puis botala pe bozali kotala na ba photo botala sikoyo ke papa na mwana ya emprunt donc kana mbeka na chien donc na papa na ye emprunt bino moko bozomona botala ndanu ndenge makambo yango eza bomoni ba photo donc ezali penza différent donc bomona penza ke mwana na papa na ya solo ta ndenge alati na kana chien nyangala kata na papa na ye emprunt et puis na lingi na yebisa bino likamoko boy na kanisi na yebite bino bozo kanisa sikoyo batu oyo bazali ko kanisa ke soki mboka ekebiete bango bazo souhaiter eza souhait na bango ke mboka na biso dans 5 ans oyo ekende biente bango bazali ko sepela bino bokanisi soki bozo ko sepela penza parce que to zui présent kaka ya motema malamu lelo penza national na bino donc présent na biso à part qui présent na ye akola bien azali mwana ya ministre azali mwana premier ministre azali mwana PDG exaï donc nandimite ke ye akufa nzala te donc akufa nzala te donc ba a souffrir tant que Mobutu ando tia bango donc fitakani donc ba kanga père après batini bango na mboka ti ba kima na poto mais na vie na ye a souffrir te donc aye azana motema malamu azolinga ko sala ke mboka batu balia basala nyoso tout mais Congolais lingi te yango nazoloba ke Congolais loko to lingi to yebi te Congolais lingi ke mutu oyo azo faire souffrir ye azali wana na lobi ke apa ki présent azali mwana akola malamu mais Congolais azoloba te bino siko bokanisi soki mboka wana ekei bien te nana ko souffrir biso nde ba peuple to souffrir président Tshisekedi Félix Tshisekedi a souffrir te parce que comme na statut moko boy ti a kokufaka ya ancien président ba Masani ba Sassou Nguesso ba Macky Sall ba Bongo pour ne citer que ces trois là bino bokanisi lelo soki mboka ekei bien te yego saleni ego sale loko ta sale ne président ba kimbuta ba médiocre ba kimbuta ba ndo tambo na kisasa na ba jeep na ba voiture kitoko ba mabule zala ki ba ntele zala ki te est-ce que ba bando ki pango ba bando ki pete ba zotala kaka bango moko makambu na bango lelo siko président zui mbongo wapi ati 100 jours wana makambu ekomi ko sala mbongo zui wapi kaka na batu wana kaka bazaki na pouvoir bango mutu ba bongisi ba ntela wana siko tokoloba ni botika motema mabe po na mboka na biso moko ezali na tina moko te parce que ce qui est simbité, peuple car on t'a souffrir. N'a pas que les présents années présents. Ce gars est présent moi monter ma bon monde ba présent sous a commis présent après a changer na ma solo azo kipe na eta azo kipe ko fa ko la balarne ko baka ba makambu na parce que ayebi ke tina ezalité ya zané déjà présent mais tozu présent moko déjà za mona poto azana vision ya bana poto azana mawa alingi muto akufanzala te mais tozali d'accord te mais to boyité opposant il faut bazala mais siko tozala na critique moko constructive ndenge na zolo beza ka ateke toza ko loba makambo bo ovandi penzo tali penza muto azolo ba makambu po na mboka na ozondima te donc Congolais andimaka mutu mususu ya mboka mususu mais mboka na moko azokoka kondima yango te azo critiquer mboka na na bandeki oko critiquer normal pe na France ba français ba critiquera mboka na bango c'est normal mais il y a biso comme kutu critique et comme donc neti makamoko neti ya bato maboma na bité soki Mobutu mutaloka biso ndenga za kuna cimetière na ndimité Mobutu mutaloka biso bota la visite États-Unis d'Amérique.
visite États-Unis d'Amérique, président de la République accueilli. Donc, ce qui est ambié dans le département américain, département américain, on a yambi bango. Est-ce que Bakoro yambaye dans le département sans que le président Trump soit d'accord ou bien aïeba? De temps à Kiti, on a bien nombreux, on a quasi besoin de temps à Kiti, à ça, cortège, il y a président de la République. Il y a quasi si il y a que président de la République, et puis tant à Kekun, à quoi solo ma solo na hier, ou bien ma solo famille na ou bien ma solo Congo. Bon, Monique, donc, par moment, balobi que 2019, Ezalaki, 2018, Ezalaki, Éthiopie, 2019, Ezali, à Congo, parce que Congo, ils ont ça, par les billets à président Nabiso, ils ont ça, la Makambo, Moko, Oyo nanu et salamate na Congo, donc, batu, libération, prisonnier, Makambo, Bele, Bino Moko Bolanda, Oyo, donc, Oyo, américain, balobi, concernant Mboka Nabiso. Chers collègues, this is truly a joyous occasion for us. il s'agit véritablement d'une occasion très joyeuse pour ce qui nous concerne. To be able to welcome the first truly democratically elected president of the Congo during the first changeover from the regime in place to a member of the opposition in Central Africa. De pouvoir accueillir le premier président véritablement démocratiquement élu dans le cadre d'une transition, d'une alternative, d'une transition démocratique, une alternative démocratique du pouvoir donc dans un pays d'Afrique centrale. During the past year, there have been many significant positive developments in Africa. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. I have called 2018 the year of Ethiopia. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. I would like to call this year the year of the Democratic Republic of the Congo. Je voudrais baptiser l'année 2019 l'année de la République démocratique du Congo. Because for the first time in its history, it will be democratic and truly a republic. Parce que pour la toute première fois de son histoire, le Congo sera véritablement démocratique et véritablement une république. I'm not going to make a long speech. Je ne vais pas prononcer un long discours. I just want to read a few of the achievements His Excellency has achieved since coming to power. Je voudrais tout simplement me borner à citer quelques réalisations que vous avez accomplies depuis votre investiture. And there's a much longer list. Et en fait, la liste est beaucoup plus longue. Improved relations with Rwanda and Uganda. Vous avez amélioré vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Elected as second vice president of the African Union. Vous avez élu un deuxième vice-président de l'Union africaine. Reached out to civil society. Vous avez tendu la main à la société civile. Ordered security forces not to block opposition rallies. Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. Ordered an end to arbitrary arrests. Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. Released hundreds of political prisoners. Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. Arrested and prosecuted police officers for using excessive force. Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif de la force. Closed illegal detention facilities run by certain security elements. Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. Suspended several senior government officials for alleged corruption. Vous avez suspendu plusieurs hauts responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Mr. President, if that is the beginning, I can't wait for the rest. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. So we welcome you with open arms. C'est pourquoi nous vous accueillons à bras ouverts. Donc bino moko bolandi ba américain oyo ba lobby yango na lisekité ba lobby makamba solo parce que mboka na biso eza okende na ndenge ya bien ezalika ebandeli mais ba sentir bango moko ke mboka na biso ezali na Afrique et commis exemplaire donc makam to sali na oyo président azali ko sala na banda du pouvoir na ye yango na babike ane oyo ezali ya Congo na biso donc botala kaka congolais na ebité congolais botala balgérien ba tel mille président na bango ba monike makambo zo kende bien te pona mboka na bango ba tel mille président na bango ti président na bango a démissionné ba sisité ba lobi démission ekokika te il faut batuno tout ba kende yango no zomona ke ba vandika libanda ya biso kaka soki bo vandika un jour libanda deux jours ngana ko lia nini ngana tika na ngale azongi na ba terrasse ale azongi na masolo na ye
ok faut que telemela makambo so telemela makambo faut que mango tina suka mais peuple congolais ezalaka ndenge wana te peuple congolais moyini ya Congo ezaka peuple congolais yemoko bato otangu président de la République alevaki suspension pour na ba sénateur et comment qui polémique donc congolais pour na bango suspension ezali annulation yango on appelle ça exemple te botalaka donc peuple mobimba ba changer lettre J et comment G. Na pesa exemple te lettre J et comme G bazomona on peut normal hein mais G-ngoy mais G30 bazomona on normal OK zali J siko suspension ba on comprendre on ndengeni donc zomona que suspension ba levaki yango parce qu'il faut ba lever on mais ba poursuite judiciaire et s'il a quitté nazo pesa bino exemple boutana ba image donc le lot allez vendredi 5 avril 2019 donc ba ko kanga Roger Ntingi oyo ya MLC azalaki ancien président ya assemblée provincial ya Kisasa bakangi ye po monake donc justice ezo sala tozana état de droit et silité bateau tout basala ki ba makambo wana ya corruption bako kanga bango makambo wana corruption sila kité il fallait pas lever suspension à ba sénateur mais la machine judiciaire machine ya justice ezali en marche donc na la sabino dengi le londé ba okanga Roger Ntingi ya MLC qui présent à assemblée provinciale bino mobota na bilili. Donc bino moko boyi tota na ba image ndengi ba yutuko lia donc Roger Ntingi wana wazalaki mutu ya assemblée provinciale ya Kisasa ba lié na bambila donc akei po boye ba ke état de droit donc ba enquête silité ba kolia moko na moko ba oyo basalaki ba corruption wana. Donc peuple congolais to yebité peuple congolais donc peuple congolais na yebité soki peuple congolais soki azo lobake makambo ko simbate ezali ko sepilisa ye na yebi ata vraiment eloko peuple congolais na mutu na ye eloko ezana mutu na été peuple congolais akomi ko sepila na mboka na ye makambo simbate donc Kanambe exemple Kanambe kana chewane fazo masolo na mbuju pena dikosi Kanambe atika na ye makambo akenda na ye apesa biso kutu adieu au revoir bozomo na ba image apesi au revoir akei a commune na ba vine mususu c'est normal a kosala ba réunion ya parti na ye kuna FCC sogi ya PPRD mais to komi ko pesa ye importance likambo sala me bo Kanambe likambo sala me o Kanambe donc peuple congolais to longola esprit wana bo kanisa te ke soki bozolo bake o Congo ango ko sala mate donc soki est-ce que donc ceux qui suko ezalaki o élection soki ezalaki ndenge suko peuple na biso siko total elango ndengini donc tocha siko yo masolo yango donc tocha mboka na biso na crique ou bien to sala ndengini to zilaka ti ceux qui donc mais na yibite peuple congolais to changer peuple congolais vraiment to changer parce que mboka na biso tozali na yango kaka moko to ko leksa te 5 ans kaka boy donc mutu oyo azana pouvoir soki lelo akei Félix président Félix Tshisekedi akei musu soko ya mboka na biso egotikala. Donc mboka na biso toko changer ngote ekozalaka mboka na biso ba président bakoya bakokende donc peuple congolais na sengi na bino to changer idée na biso ba o bazali na ba discours na bango ba sala ba discours moko ya tribalisme ba discours moko ya division ba discours ya haine na zo ba intérêt na bango te intérêt na bango siko donc Congo na biso donc tozonga na biso sima vraiment peuple congolais na sengi na bino ngai nazali awa na kasi batu tout balanda ngai nazali wana pona ko sangisa peuple congolais to tika esprit oyo tozana ngo ya mabe donc nazali ko lakisa bino vidéo moko botala africain na mboka mindele niveau a komi na yango tango président de la république alobaki ke oyo tu aza congolais a Monica lingi ko zonga mboka na ye akoki ko zonga mais epesaki polémique au président de la république yendengini azolo na batu nyoso tu bazonga mais non alobaki batu tu bazonga te oyo a Monique liboso ezaki ke o soko zongi ba kokanga o soki bona bo ba kokanga mais non donc alobaki oyo a se sentir que awaza bien te akoki na ye ko zonga na mboka nazali ko lakisa bino botalaka exemple ya africain soki mutu mwindu na mboka mindele azali ko se brosser même na kata métro soko alalaki wapi bino mo botala na bilili. Donc binomo botali niveau siko mutu azana ngo lelo soki mboka na ye bongi est-ce que mutu ana boito tala na vidéo akotika na poto te botala niveau azana ngo donc pep soda on va la wana kisa sa pep soda na brosse azako brosser na
kati na niveau penza ya métro na mutuku teza so bien te mutu abosikoyo est-ce akoko zonga na mboka na ite akoseplate azonga na mboka na ye ngai net nazali batuka so lobi o César Ngadi yokutu tikana ko loba comment no ko défendre président Félix Tshisekedi keneka ko luka poste donc bino bokomo tinda batu na kisasango na makasi na pesi bino exemple donc wakanja o na pesi mbote o matualité est-ce que azonga na kisasa azana mama kambune na poto e kutinda etazonga na kisasa ngai net nazabo bokansa teke nazabo bien malheureux na kati ya Paris nazana vie nanga nazali millionnaire te nazana te mais nazana vie nanga ya bien lelo soki ou bien nazonga na mboka il faut proposition mo pe ya bien natali ke bon na lingi nazonga na mboka mais bino boko zonga batu na mboka na makasi te bon musala na osala po na bino eza musala te donc boyebi via batu te bolobaka donc congolais lingi vérité te soka lobi vérité okomi oh heureusement ko tunga sa muluba te mais soki nazalaki muluba nango suka wapi mais moye bakota nanga makambo te parce que bayebi ke nazali muluba te donc peuple congolais to changer bomoni mutu wana vraiment soki mutu wana vraiment ndenge bomoni wana soki azalaki na mboka neza bien babia zonga na mboka akozonga na mboka batu mususu to mona azala papier te azana mwasi te azana mobali te donc azana ndenge wana azo souffrir donc ko lia manœuvre akozonga na mboka na ite akozonga na mboka na ozomona ndenge ba congolais bakomo kufa ba africain bakomo kufa na ba mai est-ce que ceux qui mboka na biso ezali bien mutu akoki kozonga parce que batu belé babima na ba mboka na biso wana babima par plaisir te babima par obligation donc etindi et donc jala azo kokata le donc na bima na ngaka di banda soko na kokufa wapi na kende kokufa wapi yango siko mboka na biso il fait comme bien donc mutu na mutu soko a monique alingo zonga azongi pe akoko vanda bien na mboka nende balbaka ke on est mieux chez soi siko nazali ko tiela bino boyebi ke chroniqueuse asikana kisasa donc ezali Neftali yala na compte ya cleboaoriginal.com abandaki déjà ba masolo na ye donc ndenge na sengeka il faut bo chaye maboko na kanisi bozotale na ba photo wana donc mwana wana muki azosala musala na professionnalisme ko sakana te émission na ye donc amour débat donc ezo débattre makambo ya amour donc bino moko bolanda bande annonce bestre ya émission oyo asalaki lokuta mokili bandi na mwasi soto zina bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi basalaka mpe mibali tobandi kocomprendre mayele mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosanga nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te amoni lomo abongo nakanga motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bakokaka soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe vérité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka balobi tula dikulu tala kasi ozosala likolo kotala donc s'abonner surtout la clé boa originale vous n'avez jamais décidé. Neftali yel alors noir à la bouche de la presse congolaise non pèse la micolo j'étais pèse loco de l'eau pèse loco de l'eau on a pèse de l'eau amour débat amour débat par le pèse loco de l'eau nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante donc boko lemba nga na lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsala zo sala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai bino moko bolandi donc na sengi na bino batu o nyoso tout balandaka ngai na 5 minutes avec César Ngadi bochama boko na mwana mwasi oyo Neftali yala parce que ça facilité donc azana besoin ya ba soutien na bino donc vraiment émission na ye kombo na yango
amour débat naftali yala donc il y a un système au PC loco ba PC loco ce qu'on PC loco ba PC loco ce ba PC au PC loco yozo discuter ba pesoni au PC loco il est pas PC loco donc koko il y a tena le ngo PC bien aux alika ko loba so ndenge nini donc naftali yala bochaye maboko donc pour le compte il y a 5 minutes avec César Ngadi na site nabino cleboaoriginal.com. Donc peuple noir botalaka peuple noir alingi kakaye. Donc au monde a tout monde mundele lingi yo lié nanda kuno ye pas lié nanda kunaye donc mutna mutaza na côté na ye parce que alingi te que yo ko mais peuple noir surtout congolais alinga ba benge presse au PDG donc il y a lié yo ozalaka na C pour oya ko senga kai na zola sabino botala o ezali na Congo Brazzaville mosmo azali soki secrétaire général soki ya makamuni botala ndengi bayambiye donc azo kota tala ba soda garde à vue écoute donc azali na écoute ko kipeta zo sola na téléphone botala kaka esprit ya mutu mwindu donc ya africain botala na bilili. Donc bino mo bomoni donc na mawa na passe na motema etini yangala kata do bozota la bino mo mwatso na ndenga ye donc azo kita ba fongole les portes ba soda donc azo téléphoner na écoute azo kipe na été donc ezali makambo boye na ba mboka mo peza civilisé et koki vraiment ko sale matin nazo kotia la bino sous botala que pasteur moko na ebit. Moni penza donc ndenge nini mutu mundu na habité yango nozomona ke mboka na biso échanger déjà présent zate mais boza ko loba makambo ya présent kala donc mutu mundu donc africain azana makambo moko ya ye moko bo yo ko ndima penza ke oye penza et pas pasteur moko bo azo sokolo na coca azo sokolo na fanta na mirinda donc o loba penza ke e ko servir à quelque chose lelo soki pasteur on a liombong o loba ke eza faute à pasteur ezali faute na biso moko botala kana pa na mboka na biso to lelaki kanamba kende kanambe kana chendo bati la biso tambua kanambe lelo alongwe comme o kanambe alongwe te kanambe moto asala makam donc peuple congolais nazo baté eloko nini to lingi ba pays mususu ezo ko envier biso ngai congolais moka Brazzaville benga ngabi mais grand petit zanga na comprendre binote biso tozana sasu depuis des années azolongwa te bino penza changement ça mindengona bozali ko finga Félix Tshisekedi bozali ko critiquer na ndenga mabe présent na bino penza biso tozo préférer kutu ya biso ça soit kenete donc pour la komona ka peuple congolais vraiment ezali mawana passe na motema donc pour na suki ça boyebi que 5 minutes avec César Ngadi oyo bozotala na zapen émission na radio rendez-vous avec les patriotes mais samedi oyo donc il y a les 6 na kosa l'émission parce que ba problème technique et ezakuna na niveau ya internet ezo relié bien te donc na kosa la kaka émission na samedi oyo ko ya les 13 donc samedi oyo nazali na émission te donc samedi 13 na koyamba combattant munene oyo a organisé qui marche ya soutien ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc na koyamba combattant Pacheli Mikobi a rozala invité na donc na otiela bino kaka bande annonce ya émission ndenge zalaka sans invité.
Moi, César Ngadi, Kleboa. Retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Donc, nakanisi Bauto Landa, donc rendez-vous samedi au Ezate, bako rediffusé, donc rendez-vous est commis la semaine prochaine, donc samedi 13. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Donc, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures. Donc, mais je reste toujours friand de vos commentaires, vos suggestions, même vos critiques. Donc, n'hésitez pas à me les faire parvenir, comme vous en avez d'ailleurs l'habitude sur le site directement ou sur le compte YouTube. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès kanaza koloba kanambe bakozwaye malembe yemoka kozwama akobikate solo na mbutu to na dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine Madaka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina la Banda Konabino. Tomanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, là comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza na poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal na Longwa na ya poto, Moussa Moussona Salakate, Naza Kaka, na Bopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe ya muscle ya kaniti likofi motema motema so aneti likofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini kopusa kotindika makila ya propre na bamisisa minene na diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline musala insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soki olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makambo etali AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino na mukuse ezali accident oyo ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V etali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, o ezana cerveau. Et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais siko ba classifier en mode 2. Eza mibale. Eza AVC o babengi ischémique. Na AVC o babengi continue ka komisa na conseil kaka nde mama na bana kolo bana ngai na kitetena papa dembaki de kama nyamase la dièse na bakisi na pondu kozala nzoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci.